bango bayebi ke na lobaka vérité naza pena d'accord nango te zapete ke na ote mila bandeko na biso bar mais ce que ba église wana zomona wana malgré ba pasteur balia na bango ngulu babebisa bikila ambiance elingaki za total soka ba fongola ke église soki vraiment ba lekisi les 15 wana oh de confirmer ça mité de l'église pas Sonic Afuta pas nani pas Denis les Simon de Bolingi TV Mikolo na peso exemple moko babi ba église miki wana belé bimi ba député ya miki pe ba bimi belé pas Gilbert Kankonde muluma wa Polondo vice premier ministre intérieur mutawale lisabatu Mikolo oh contre-signé condamné tous les pasteurs ba mutakalisa bango en commençant par Mukuna c'est pas bon loka basale bon loka baba mpate na bino pour monsieur Zani bino pe bana basi tango ebike muto na za musala nzambe ondimi pe na damsone yo na tangela yo mitibola Eliane baba bula makamu ya mamichibola na Mukuna na mona penaki ezande Mukuna abimi un bon maître un bon neuf négligé au match très mordant la ligne ko marche à PPRD marche mo mamuta uta so bata maki abo yo lo baki uti marche surtout na yo uti marche à PPRD ngaite na uti marche te ba battre record ya ba marche no se salama na monde marche le plus courte du monde. Et puis, ebani na 10h et c'est na 11h. Parce que ça appelle comme autorité morale à Tambola. Parce qu'on a l'autorité morale ni. Ou à Tambola na peuple na. Donc il y a la mouko senti bemba ye moko pena o senti mo bali à télé autorité morale. Et puis ngezo kamusanga Shadari na marche. Caleb ya Ané a marché. Nemi Moulani a marché. La mère même de Venanga li kondinga na pesi mbote a marché. Moi divorce ko to pesi bango. Obi non CP la na état des droits mabe. Bonjour fidèles amis téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir choisi mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalonga, autrement dit Mercure, la bebe de sa patronne. Donc là je vois déjà ma patronne, maman Sarah Kabouji, donc maman Sarah Kabouji moi si ouais les kingolo na mwindu quoi, moi si les kingolo na mwindu maman Sarah Kabouji, donc je te salue et puis je salue encore Zuma Tumba Mwamba papa na Moïse Mobala Mbinga wazanga mbanda vraiment epesa zouade. Donc voilà, je salue encore Ibal de Moutaba Hachem, Ibal de Moutamba Hachem, je salue encore Papi Raf Kabunda et puis Diemale Lanzambe ya forme balobi et ma solo ya forme boutique Lanzambe Die Malela boutique là ma solo à forme quoi. Donc voilà, aujourd'hui je reçois pour vous votre invité Benga Kaye Jericho Betox, autrement dit D107. Donc nous sommes avec lui et puis on va débattre sur la déconfinement de la RDC. Donc panzamo déconfinement à RDC, comment on a déconfiné Babar et puis on n'a pas déconfiné les églises. Donc voilà, je suis avec votre invité Jericho Betox. Bonjour papa. Bonjour ma sœur, bonjour na bandeko tout ba olanda biso na chaîne yo. Moi mboka ye na drapeau na ye. Donc aye le susu koloba. Moi na mboka ye susu koloba. Moi na mboka doka na sujet moko awa ya déconfinement ya mboka na biso na si que notre ba déconfinement qui pose qui au CP là. Ouais, voilà, tous qui wana jour en omoni na yeko comprendre que congolais azaka na souci à vie na ye congolais pe mususu azaka na ba sentiment mobo. Donc ezaki presque ba minuit hein. Tozaki na ba stela swamana esa gaya. To telemi na biso kaka to tala pe ndenge tata mokonza mboka zoloba. Tozaki na ba Christian Kabeya machi wa mumenu. To tala ka ne mokonza mboka oloba. Mais ngana sala ki remarque mobo na batu. Tam tata mokonza ko la lobby kaka que ba déconfiner ba bar, ba déconfiner ba restaurant. Oui. Bato baza na droit ko CP là. Eza bato lokola ba stela swamana. OK. Peut-être hier azana ye bon hier azana héritière hein. Vous comprenez? Peut-être hier à louakana yete to hier futa kana sikate mais eza na bande ko mususu 3 mois 3 mois ou 4 mois oyo. Ba salité. Ba bayer na ba compter. Parce que compter pena ke bilo ba occasion evandaki na kati. Yango moni ba CP là qui peut-être pour bazongela ba activité. Mais nga nazaki kokamande mutu azoloba na bimi boye na keboye komela na koyaka génie batu mususu bazo sebepi batu mususu kaka na butu wana batineli nga video ya sheta
Batu babandi ambiance kaka na vidéo mbala moko kaka babandi komela. Oui, moi namboka to kene bisika yozolinga to kene pona moni ko memanga déjà likolo. Yango na siko yango le moni keno na invité au poto lobela na masolo ngo comment on a déconfiné ba bar et puis ba déconfiné ba église te pona yo mona mboka. Au moni te nga pena naza d'accord na ngote. Franchement ba ngo ba yebi ke na lobaka vérité. Naza pena d'accord na ngote za pete ke na otemela bandeko na biso bar te. Moni bandeko bar surtout bango kutu pena il fallait qu'à déconfiner bango parce que ba nakata ba bar chômage ezebele na Congo bandeko belé ba créer ba activité nakata ba restaurant ba activité zali kuna ba travailleurs bazali mais ce que ba église on zo mona wana malgré ba pasteur ba lia na bango ngulu ba bebisa bikila mais nzamba salela ka bango kaka so moni mboko le msuba mabe moko zo ya te sa ba église on mona tolo ba église eleke belé na mboka mais ko buka na te ba samela po na mboka donc normalement yo mona été cambié ça y bien te na ebiso so ba déconfiné ki kaka église le même jour wana ngana ebiso ke ngamta liboso ba ngana sa na église passer alinga ka mwanga oh mais franchement ambiance elinga ke za total so ka ba fongola ke église au moins que jour ngo ba sepeli neti kaka ba sepeli avant mo konza mboka lo ba déjà mais bibi ka neti kaka so za kaka ke ba déconfiné na ba église ngo ambiance na ville la capitale à Kinshasa. Ça montre que Nzamba est champion. Au moins, le docteur Mouyembi, le ministre de la santé, oui, na rolo bana tata mo konze kolo te mais na rolo bana ba responsable wana. Mbatu ba koza na mabe na bango. Nga quelque part na mona ngweza 12 ba beteli ba pasteur. Franchement, nga na mona peneza 12. Ba beteli bango parce que so tali na ba bar il y a des bars ba night club ba minene. O que zo appelle corona kuna. Vous comprenez? Dans l'église corona ba 10 personnes peut au qui reçoit corona. Mais place à entourage talaka entourage à président nan. Et ça va battre belé ba pasteur pe ba na kati. Vous comprenez? Ba pasteur minene ba na kati kuna. Moi na moka ba bi église et puis l'église et puis ça musala te bar et puis ça musala on non ba finir ba bar. Bon nzamba pe ça yo propose wa musala wana et utaka na liloba nzambe. C'est pas pour ba tshela biso ba bateli pato mona wana. On comprend? Ceux qui battent ba pasteur, est-ce que vous comprenez Bible? Bible kaka oyo, so batche ba pasteur, tu dois comprendre Bible ngana. Bible ba nyongo pele ki ba futa ba kwa l'état te ba nyongo ebele. To ba bar ba poser ba landela ngo pena mais église ba nyongo ebele de ba landela bango. Nana moni sko que vérité bimi pa na omoko. Donc ba beteli bango 12 ba futa ba mbongo te ngo ba batche ba pasteur. Non, ngana sepela. Non, sepela na kanisi wana te, il fallait ba zongisa na ba église mbala moko. Vous comprenez? So teli ba na mboka o moko eza na souffrance. Tlem soupe ba barba ngaba tshona à côté to bondela na nzambe mboka mama batu ba yibaka ba millions mboka mama ba yibaka ba 50 millions quelque part so pas meli pe boye muto na pe bou a changé vous comprenez ngam toura na za contacter mais tata mon konzalobi les 15 ba ko déconfiner église na ba chic ya mo pe professeur ba ti luku bolani na nini nga tweeté ngana likanisi moko na ye. Alors, lobby analyse ça les analyses mo kitoko. Franchement, bana ba ça diplôme tout yo. Tous à la sincère. Ba ni la ngweza année blanche. Et l'année blanche oui. Professeur ba kozona ba ba kozana na soubassement moko boye. Ozomona makamoko ya bien ne baninga ba travailler kozala te. Po ba vana no mingi na navu ba stress donc ba tangité. Donc normalement il fallait année blanche. Ngai na ke likanisi moko na papa na biso ba di le ko non normalement bana 6e pena va bandela na bango kaka. Donc wana tolobeli mamoko je connais le Congo ayem tata ministre normalement il fallait y pena so na souci bandeko na biso il fallait ba bandela nchiki o bana 6e ba bandela ça na ngo eloko te biso ba to bandela banchiki et ça la nini. Donc tant que ça bana ba diplôme le diplôme à tout au moins moi na que ça diplôme asa stressé ma casse par rapport à confinement c'est confiné biso so bon ba sous lobby au moins na diplôme ako koma 7 na yete moi na diplôme azoko koloba français te siko mwana mboka soki neti ba ti année blanche siko ba parents ba se ba futa ki dia ba mbongo et que non ka pas mal l'état na za na muté malamu na yebike ya fachi ba tour te zela na loba ngana ngati na loba na drapeau malobe ko makati yo si président batala ngate batala j'ai sali papa Gilbert Kankonde muluma wa Polondo vice premier ministre intérieur mutawale lisabatu mikolo oh contre-signé
tokeka un article les en akata nignote papa Gilbert j'étais salé puis kai mbelibula diama pembe na mokonzi donc ozo comprendre na yebi ke na gouvernement fati au sala bien bazwa kaka bano bafuta ki wana ba yebi nombre na bango babandeli ba ba yokota sikande ba kofuta mais bon baza déjà babaki baba komaki déjà basomba bazoki ba nini na bango ba récit na bango babandeli kaka 6e wana et ça le logo te muto lo babandeli kaka 6e baki na année blanche pour ba zo linga année blanche on te pona ndenge basi ba mi futela ki déjà donc oza na raison ba maman pena ba olingata année blanche pombo la bango voilà mais pour ba maman ba sepela bon bandeli sa bango mais bon futa bango mbongo te ba futa ki déjà parce que muto lobi makamone za professeur professeur ba ti luko ba za professeur ayebi. C'est pas pour rien le bibongo. Donc c'est un peu ça. Ah, donc pour Nayo, au Monique, il faut année blanche, mais à fonction que, à condition que, bazong c'est la bazong ça bon côté moi na sa futaki abandelika au fait na mbongo na yewana. Donc c'est un peu ça. Donc si on prend la déconfinement les 15, c'est les 15 que non et Barbie que ba pasteur ou l'église ils ont. T'es au marché. Non, marché comme on a dans la première cabine, on a vraiment. On m'a dit qu'il y a un lobby. Ceux qui vraiment, les 15, on a de confirmer ça, de l'église. Pas Sonic à Fouta. Pas Nani, pas Denis, les civils de Bolingi TV Mikolo. Na Sunanani. Na père Nabiso Kabundi Walesa. Donc, tu as marché, tu as un drapeau dans un liboso quoi. Première cabine. Tu as marché. Parce que tu as mon limite. Tu as manqué l'église. Tu as pas bimi micro dans un temps. Mais balobi pour na église l'église bimi est belé à Mickey. Donc faut pena ba réduire pena no bakana. On dit ba poussi pour ba réduire no bakana. Na peso exemple moko. Ba bi ba église à Mickey on est belé bimi. Ba député à Mickey pe ba bimi belé. Ba député à Mickey. Comment on m'a dit boloba? Mulelo comme pour muta ça la politique. En 2023 na postuler. Est-ce que ba député ba ko manene belé te? Est-ce que ça va passer ba combien belé ça une? Te eboma pe muni. Ezo boma mboka te. Ba professeur le kebelé. Makamdo ba famille ba panzana. Côté on a côté ya matango moni tikeno batiki. Pour matango to no ça ba dépense ebelé. Wana no no. Ba telemelango bazali o. Nazaki na chomo lobi nanga tala ici c'est pas Lubumbashi. Non ba telemelango na bango. Mwana moka na ngi no mo pena matanga pena ba telemelango ipo ondi mo. Te na ndenge na ngambo na olinga te matanga na pays o eza na développement. Boko vana na corbo été. Oui ba corona muso ya pena na ba solo ya ba corbo. Ah oui. Obi à l'époque tolela nga tolela mère kurutu na biso botola alala na mbetu bo 2 jours. C'est rien obo chaika café. C'est rien pe ba mort que dans non té. Obi combien de malades tozoa série wana. Lem su yango ezo bima ba corona. Ebina ba corona. Ozo comprendre. Donc nga pona ngai ebembeti kana obo parce que nga mona za la victime. Nga ba benga pe na bogéri et après matanga grand frère na to mela wapi. Donc ozo comprendre que Congolais silimawa. Donc tout le monde appelle moi ambiance on a comme les belé na ba salle de fête il y a cher. Salle de fête à partir de vendredi $5,000. $5,000. Soit niveau. Soit niveau. Mouta koufé na beli lem soit à faire dépenser ba to ba mbongo belé pour aller. Na kokune lisusu. Congo yo pasi. Mwana mboka to lobela sko muke na makambo ya Vital Kamerhe na auto sala crise. Ba photo na ba publier ngo presque partout. Auto sala crise na prison. Pona yo. Au monde ni babi eza poison. Poison. Congo makamso elo ba mate ta kufa na maladie muso des aka poison. Ba tiele poison na prison. Dans babi ba empoisonné na prison on ça va créer. Moi je ne pense pas. Ngana mona photo lobi nazaki na les jours nazaki na tournage moboye. Na tali bona moni mama mi da simbie koto ba tie mai. Ah bazozo ngise mai na bi. Mais là on a zomona mabe pa ya na monsieur Zanini. Asa trop Facebook. Ça trop réseaux sociaux, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Au moins lelo yo, lelo to tika babiloko, ata lelo fachi, nenga zana soka bio, na bakisa soki deuxième mariage na maman na nani Denise. On a sommé les bangombe et bimi na TV, au moins nga na yo, makambu sala na discrétion. Ouais. Bomba makambu no mais ba politicien na biso oka, asombi la zamba, asombi boya, asalibo ozo tani na mutu ya peuple na yo. Il y a une communication, il y a une Vital Kamerhe, il faut soigner. Par exemple, il y a une communication à Fachi. Ok, Moutouza na makala, chaque fois qu'on publie une photo, et pourquoi? À ça, Moutouza, il faut que makala. Maman n'a qu'à la publier photo. Moi, si je publié. Donc, Internet est comme parquet.
famille à moi si to famille à mobile mais apparemment c'est comme si mon père dolinga mais c'est pas bien c'est pas bien puis na état wana qui a ça là qui crise et après ba réanimer après bino so boye bo publier photo ba to bozaki na c'est pas bien ngana tomboka cérémonie ba publier ya Fachi bazo kate souki un président de la République ba kate souki ba publier photo na réseaux sociaux c'est pas normal c'est une normalité tout ça là ba campagne tout ça ba promotion ba biloko moko ya malamu et non que ba biloko ba anti-valeur ba homme d'état ba comme ko se publier ba ngo pamba c'est pas bien en tout cas communication ya vient na biso bon mais un peu ko soigner c'est pas bien mais toi souhaiter ve et là comme il a été asa congolais asa na droit à vivre et là comme on récupère ba ça l'appel lelo excuse le 24 ba ça l'appel lelo tozo landela makambo on ndenge suka ça nazo kwarte que ça poisson sur 20 ans il y a pasteur Mukuna il y a maintenant 20 ans solo t'es à 20 ans c'est quoi ça il y a 20 ans ministère public va proposer à bongo oui ministère public par contre bon attention ministère public na procès il y a procès il y a fiston ça ngana caméra ngana kati ya makala tabalibika fiston ça ma vinga soki nani 20 ans yani moi ça ça akwea il pema ngana ese mama okufa pamba ministère public va proposer à bongo so la ndeko proposition ezaka proposition c'est que juge nem to yaka okata makam nyonso soit a quitter yo abi te bino bo condamner 20 ans asane innocent atiki yo juge pe le biti ka otika okaka juge pa ko sala nini akoki pe ba o ministère public azana raison asa pena condamner 20 ans ne basala ki ya vie na so caméra so lokwa basala ki ya vie caméra bongo lokwa kongona comment vivre na Zuma tongi ndaku j'ai pas fait ton ndaku poto ndimia sa boss allez ce que ba comparer ngo bongo c'est que vidéo caméra ninga soki 20 ans muku na pas 20 ans makama mutakalisation yo soki ba kondani motata inani te ba mutakalisation yo c'est leki yo ki ba kondani mingi pe ba mutakalisation mingi kana ba pasteur c'est ça on doit revoir côté wana on dit que ba poussina nous bango po trop de mutakalisation on a raison ba pasteur na biso bazo ki biso soni alors ezapeka ba pasteur te pour na Kinshasa tomoni ba pasteur ba ministre ba théâtre ba musicien tout le monde a la publier il y a bango de ticket ba mbala moko parce que bango batana image moko ba do bongo lisa batu nanu oui oza la raison voilà donc tant que tout le monde ba biloko bon ya bongo tant que moni ki no eza pasteur moni ki no ening sa bala moko batu que ceux qui ba moni ya musicien surtout que ba moni ya muto théâtre ya passer ba moko zo ticket batu c'est pourquoi il faut nanu baba tenga zo condamner tous les pasteurs ba mutakalisa bango en commençant par Mukuna na ba tutu batikali en tout cas ceux qui nzambe moni après wana bobongo na lisusu deuxième fois bo pesa biso image moko ya bien ba pasteur ba sama comment c'est pas bien bo loka ba sala bo loka ba mpate na bino taka boza ba papa na biso a molimo tala mutu deva pasteur nenga fuka a nguzama tala degré donc c'est pas bien donc biso to encourager biloko ate mais on a ba audio ya ba fini bazolela pona ba kuma ba pasteur te mais problème sur zani te bino pe bana basi problème sur zani bino pe bana basi tango ebike mutu na za musala nzambe ondimi pe na damsone yo et puis oza mondimi yebisanga nanu mama mwana mboka oyebi pasteur ezala pasteur ezala frère balinga non on se dit frère aolinga sœur na novelas bokoka te bokweyaka moi je ne pense pas que fille lokola Stella Swamana pasteur na yabimela bine te na lingi yo andimi pe pasteur sok fille yo soka kweyise kaza bula bazaka na ba verset ya fumolelo na note na tangela yo mitibola Eliane baba bula ba mesana bongo parce que fille a ferme ata mosala nzambe na mekio akoka oti ngana okaki ojo ya fille moko ekomi dia ko déjà te azabula webi passer azo akabole na mobali na ye wana bimisi bongo lemso basi madame sonae te kasi esalema bongo esalema bongo par rapport à nini passer abi don pour na délivrer ba fona dame sonae ayeba pesi alobaki makambo badamu alobi po molimo ne longola kati na yo il faut ça nuit faut bazana modération ba mema bato na ba façon moko trop novelas siko etant que dadi bon dadi alobi to kende to passer nuit mais to passer nuit ah yango veut pas obéir to passer oh ngana ebité que na intention te fi nango na tala ndenge oloba na ebité sukaki Adam Sonae après yo Adam Sonae
T'as mona te au moins jour hein to saki analyse mona c'est là soit man au moins pour mes amis ba pasteur baza ba sala nzambe baza ba wende yende to lobaka mais yeba ki assigner vraiment bon nzambe na ye ozo comprendre toyokana pasteur azana mampuya nenga na zoka mampuya pasteur azana ba sentiment nenga na zoka ba sentiment au moins mabe na biso ba ndimi to comme ça ba pasteur ko ba garde rapprocher nzambe do ya akoki ko sala eloko mabete yepe nenga zawana akoza mabete OK eza mabe bana basi pe ba osa mabe bana basi letinga makamu ya mami Chibola na mukuna na mona penaki ezande mukuna abimi un bon maître un bon neuf négligé au match très mordant pona nini tunanga tunanga pona nini mwana mboka remplaçant moi pour organiser équipe équipe na il a marqué il n'est pas titulaire mais il a marqué c'est mukuna oyi pona nini mami Chibola ayaki na boule a escroquer bana batu lupango bana batu papa kancha lupango mukuna pe a escroquer systématique afende nana ba papier nana ba makamunyoso yo pesa ngana damsone na kopesa yo au moins que mukuna bimi met nani pas bimi Chibola pas bimi maîtresse pour maîtresse nani yo ba damsone ba la chata livre parcellaire té au moins na ba internet adai maela té caméra bon caméra nezani caméra zo lokote caméra zo lokote moi ma dossier nane ba OK nango ngana zo ebisa yo ba ko arranger ka dans l'amiable. Par exemple, c'est pas ça. Foutaka nengo damsona qui est wana otika qui est naï. Mais la réalisation et c'est ça. Et ça problème était. Et ça problème était. A bomba on l'état foutaka. A bomba on l'état foutaka. Attends. Bilo ça makambo ya. Moi toko un peu na ba marche ça. Avant toko ta ngene interpeller lo moko moni. Ngana ibisaka bato ozala mu Congo, ozala mu Luba, ozala mu Swahili. Batela patois na yo ndebiso na Brazza to lobaka. Patois. Batela province na yo. C'est que o ngana moni mabe pa mami Chibola ezani. Mami Chibola aza mu Luba. Mami Chibola aza mwana mwasi. Mais o exposer bandeko na yo devant. O exposer bandeko no devant presse. Que o lobaki na ba Luba babala ka mwana ya 13 ans à $200. Et ça n'a pas passé. Mais à l'époque, le ban est si à l'époque, quand il faut à l'époque, il faut le même na Est. Même na pour coller signer sur toi. Maman, pourquoi ça va pas mingi na baluba? Moi mboga. Petit lelo. Ozo ba mingi na baluba poani. So tali facture ya muluba na facture ekolo musu ezala moi différent. Bon on va attendre moi prix assez parce que li ba laisser la rater. Muluba te ka moi na te. Muluba te ka moi te ça famille musu so. Elle famille musu senti ba ngi ba sa des boutiques. Mais c'est une bonne chose non? Maman. Famille musu ba bamba yo facture ba ngi ba sa des boutiques. Au moins ba mo senga na ordinateur na carte. Moi na négo informaticien obeni. Bon faut faire facture ba ya baluba parce que la bi o sa ba cher. Moi na te. Donc bon ba ça moi na boule bon ça cyber. Zo niveau. D'abord c'est na ba moto. Bon c'est na moto. Ba calculer des ouais wala ba fait boula. Plasma ba électrogène. Non, comment ça fait cette mona to mona. Donc zo mona yé asaka ina peuple. Peuple nini peuple Luba, on le baki ba bota na 13 ans. Ya bota na 13 ans parce que ça y boula ba damsona qui est rapide. Na 13 ans. Oh, c'est les 10. Et comment na ngo ezala. Et comment na ngo héros na Zairo. Yé babala ka héros na c'est parce que famille na bazali na besoin ba libérer à Kende. Même ça a charge la famille na bango. Mais moi je ne pense pas que pas na bisolette ngana mu Luba. Ngape na chilengi. Vous comprenez? Na yoka tata moi sina ngate na yoka tata mutu mota famille na babali c'est na 13 ans. Ezaka kimuluba eza femme eza ça dépend ya famille na bino famille mususu ba soma misapila libulu nyoka pona lukalikelele ba moni pina papa moi bimi na folar ne mobu ba kipete moi na 13 ans na ba est nanga na zoebisa yo na ba manyema wana à l'époque ba bali sapé bana mikie to ba tele na mariage ya bana mikie ba mineur ezaka pona ba luba eza pona ba peuple nyonso pona congolais nyonso de mami Chibola en tout cas na évité et puis moi si ba violer ba osala obi ngana comment comprendre ba violer yo va une peine émission au bandi oloba ba violer yo ça ici conférence de presse on a comment régler 4 fois donc na ba te comment recommande non. Oui, moi l'amboka donc comprenez que je suis avec moi l'amboka donc voilà il y a Panzaka ba benga ka 207 et puis ko buka na te ba sala nzambe so azole au mois si keba na yo ba linga ba c'est ba la c'est ba afro mibali. On a senti mami Chibola abi non abi vient na la café. Voilà boka toko tempe na ba marche o ezo sale mami kolo o to mona marche ya PPRD o tesela mais ça dit à quoi ba marche na marche à PPRD. Il faut o lobela te point no mona mboka. Marche mo mamuta uti zo bata maki abo yo lobaki uti marche.
surtout yo outi marche pepe ngai te na outi marche te abanga est-ce que ça normal tozaki na kwa kufa toto na première rito tout va chaîne mo outi marche abanga na outi marche te et puis polo na bango longolonga bombi na poche pour la nini bona pour la nini na yebite oh ya lamuka etambo omoni ya lamuka grand prêtre Jean-Pierre Bemba na voté na 2006 na tina donc ya lamuka o senti Bemba ye moko pena o senti mobali ya télé autorité morale parce que ezapeli kama autorité morale atambola yo siko za autorité morale nini o akotambola na peuple na ye Jean-Pierre Bemba tamboli na peuple siko da peuple ti ba obata mapona ni po ba nyoso ba so bata mapo ba bike ka oneza ka bandoki ezaka ba to bitema mabete o senti pena ke muta uti marche mazo bata makena uti marche te ona toki bona uti na maka mususu et puis ba polo ba chapeau yo ta image na otena l'action en exclusivité mondiale ba otumbango pas tout mango bazo tumbango obike bo salir personnalité ya parti na bino bozo tumba kaka ba milito ba pesa bango ba drapeau ba tumbi ba drapeau ya parti na bango et puis c'est que moi j'ai remarqué yango pépère dans la kana ba maître peuple na ezaka ba maître c'est que ba pesa bango mbongo te yango na banani ba nani ba milito bani o ba sala ba vidéo ko desali bazo kabola la ngana za na ba groupe WhatsApp batinda ba news ba vidéo des ali bazo kabola ba lar pena boyo ya raison 20 na yo tala leti o tala pena tabino moko tala tabino moko ba drapeau ba chapeau ezo zika ko ka bango monde bazo ba tu mo so atambo na ngota mo ngwa et puis cameraman pardon ça na ngino moins important marche ba battre record ya ba marche no se salama na monde marche le plus courte du monde marche le plus courte du monde et puis e bani na 10h et c'est na 11h voilà marche ça peut perdre et bani la scène de côté Sony et celui n'a pas dit non bon tu encore ça biso moi je crois que il dépêche tant à marche à bolobako il dépêche en opposition mais en pouvoir mais bino peut bon en pouvoir premier ministre ça bino parce que bon marcher les ni au dollar et mati dollar et mati tendeni spotika kini na question moi ça dit à quoi ba marche na nyonso et ya pour na ba marcher sur quoi et ba on ba marcher la mukana na cash et puis si bango goût ya marche et puis ndezo kamusanga Shadari na marche obi non sepela na état de droit mabe Shadari arrivé dans un grand prêtre na marche vient biso Kalev ya Aner a marché Nemi Moulani a marché au moins divorce quand on peut si bango la mère même devait dans ali kondinga na pesi mbote a marché kasi mo la mo éclairci biso marche wana eza pona nini pona to ya dola ya marche ya baninga basala ki ba envier siko ko envier on a baninga basala ki marche wana eza ki poni bango ba bi ba marché poni non à la dictature babi Félix Tshisekedi dans un dictateur bango ba marché là na kufi malgré ça mukuse baza na scène de tina pa idi peuple mu ta kufi te mais c'est à dire époque na bango ata na scène de tina pa idi peuple ata 20 personnes banga ba kufa mais IDPS batu ba kufa kipe non eza nini eza batu au moins batu ba kufa na IDPS ti lelo ba sala enquête eza na ba infiltrer ba kota ki na kati ba zaki ba policier te botele vidéo na te policier zo na mutu tina kata ndaku. Merci mon général Kassongo. J'espère qu'il va jouer moi deux. Police solo na mutu tina kata ndako. Bazaki ba policier normal te. Bazaki ba infiltré. Mais ce que porta la kegi IDPS. IDPS c'est moi marcher ba tourner ba koufi. Mais parti monsieur marcher est-ce que ba koufi? La mouke marcher ba koufi. Pas perdre ba marcher ba koufi. Bon exemple. Biso to koufi na biso. Bon exemple. Mais marche courte mais bon exemple. Ba battre record ba marche nécessairement na mboka. Non ba ngata ne koufi le ba quoi. Veut dire quoi? Battre vraiment record. La marche nécessairement na mboka, marche les plus courtes du monde. Mais quand même et bani na 10h30 et si na 11h15. Mais kasi pona kimiati baloba ki non marche. Oui, marche ça que lengiso ba banya na changu. Changu. Ta osaba GTA. IDPS baba na ouais. Ngana lobi marche banda ke lengiso ke za changu. Ngai mama IDPS te. Programme votre fayo la kanga changu. Po changu yoke la kai. So bika bana changu kasi la mukati. Monte la mukati bana changu kazaki. Yo moni AFC so moni bana changu. Oui, que nous avons fait marche. Obi ba face ba to oba na OK match maintenant na bula ba libanga na stade. Ba face na bongo za bongo. Ba tout bo. Yo pépé dans za ba mettre et puis na bino ba mettre ba sportif vraiment. Yo mo so ba médaille africaine te. Non ba bi baza payer. Baza ni? Baza payer. Payer baza kana ni. E bele ba ba ndaka manza na ba mbuku na. Ba payer nani? Payer nani? Ba ngima financer biso.
Population zobimisa na balabala so pese mbongo po alanda yo c'est que ça a population té. Ba marché na peuple té. Ba marché na ba ah ba peu autorité morale fabima. Marché na ngana sepelon ma beso autorité morale azalaki. Donc voilà. Et puis ba fête ki biso a rozala. Botikazane na confinement ne sikaza kuna badi. Oh ya la confinement. OK, donc voilà. Donc comprenez que on était avec Mwana Mboka autrement dit 207 ya Poupolaka. Donc sur ma mozali on nga luka pour apoupoler la popula biso ba vérité bimara. Donc voilà, là je vois encore René Makondele, René Makondele. René Makondele, grand joueur. Grand joueur. Honorable Azara kuna. Ah soyez pour fonayer. Meilleure émission en 2019 na yamba René Makondele. René Makondele donc balobi l'honorable de tous les jogos quoi. Donc voilà émission yango la réalité de l'artiste donc na yamba ki Mwana Mboka po to meka un peu que ça l'analyse il y a déconfinement ya mboka na biso parce qu'on était confinés et puis on nous a déconfiné mais ba confiné ba bar ba tiki ba église c'est pourquoi on que non invité ki Mwana Mboka po to meka un peu que ça l'analyse il y a entre église na ba bar comment on fait bon monde Mwana Mboka a oti ko popola quoi. Donc voilà, comprenez que non c'était l'ambiance de notre plateau. Mwana Mboka to comme il faut na suka émission na biso mo ba mbote na yo na balandino balandaka yo na ba fanatique na yo et puis numéro de téléphone pour ça là bien. Ba mbote na ngai avant ba mbote maman mo auto tite nga audio moni to ba pandisa bote ba auto tele misanga kala mingi tawa pan pap Alexinga papa mo kazawa faut ko aider aza maladi maman moko ka nde bazo pesa biso basango maman moko auto tindela nga vidéo na ye nini audio na ye na ebite so na ko yokisango makamba lobby pas de problème alors d'abord avant ba yoka ngo boyoka azo plaider pour na ba congolais abi basé belé en Afrique du Sud banda bakanga bango c'est comme si on y bakanga bango na ndinga mabe parce que mutu tanga lo babonga abi banda bakanga bango ba osenga tata mokonzi ekolo atinda avion ezwa bango parce que c'est bazar la vie ba mener ba vivre bien té donc audio ngo yango yo en fait nazaki numéro na télévision hein. Sorry pour le dérangement. Bon mais quand peu ko lobeli la biso pe bato tozali banda mboka kwa totika basi totika mibali na bana na mboka tozali banda toza coincé awa so bo mais que lobela on pe bato musa et ko zape quand même rediffuser na ba réseau mususu hein s'il vous plaît vraiment toi en Afrique du Sud to ki kuna facha fungoli banzela ba aéroport international locaux donc biso en Afrique du Sud tous a bloqué vraiment bon mais quand peu ko lobela ngo parce que so lobami on sait j'espère que oki abi bon mais quand peu ko lobela oui donc c'est que baza na biso baza ba congolais lem sou bango pe na 2023 ataya facha postuler ataya tout soit postuler bako faire partir na ba électeur oyo ba voter bino wana donc ezambelo atindaki abina to sala ngo presse ebele lobelango baza vraiment na posa bazonga mboka na bango donc message na ngai yango wana et puis merci beaucoup na bandeko tout bolandaka ngai ngalo ba vérité on a lobby en tout cas même Ronsar Ngoma mutapesa nga mo basango ebele mutazaki chargé d'émission à Kofi olomide mon frère Ronsar Ngoma même yepe ayi makamna oloba marche le plus courte du monde et ça marche ça maki lobby il y a FCC donc maître camionnette Mbola descendant Simo Kimbango merci beaucoup n'appel na mata plateau vraiment merci beaucoup n'appel na maître camionnette descendant Simo Kimbango na pesi mbote na kai mbeli bulo diamant Brigitte Savané moi ça star Azastar et puis na pesi mbote na Brinette Malula leki ya batu ya Andi Malula tant na aloba Malula c'est que bana papa Malula donc vrai cardinal atika sa buzobo ba cardinal ba sa lelo te ba mi ya wenze le vrai cardinal c'est respecta c'est que dans ma belle personne Blandine Malula bino tout famille Malula États-Unis mobimba dans les labino ya trop muto lingo finga mbangu zwa numéro plus 243 90 36 30 165 90 30 36 30 165 au finga rapide pena mais ko buka na te na zape mona papa biso mona ma biso na ma finga 2020 on a un exploitant pas mututé oya monique na lobi mabe asiporter nga so exploiter ma finga les pas oya monique na lobi mabe asiporter nga senga bolimbisité so mo nga senga bolimbisité que na mela gene zododo donc merci beaucoup na petit nga kwa vantoto machi ya mumenu Chrisaka Beya papa social
N'habite bato ba bolinga ba postuler Christo ko postuler te vraiment ba député belé ba décevoir biso. Merci beaucoup na Stella Soma na Esagaya l'espace oyo na Louvoilo donc merci beaucoup na salon na ngekatanga suki salon Messi. Donc na yebisa bato na kwenka ka yatima si wana mobimba na wenza baluba salon Messi donc esika ba soigner Algérie ko beto et puis masa nga zuma tumba wa kwetu donc mobala ya taille et puis nzamba pesa epembe biso mwa bilongeza mwa mbilinga vraiment mais tozo bundana kaka. Merci mon Mboka, merci d'avoir accepté notre invitation quoi. Donc voilà, nous sommes arrivés Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc voilà, on était avec Géry Mwanamboka ou à Panzarapena Masolongo. Donc c'est pourquoi on analyse à l'élo na benga qui na invité qui Géry Kobetos o babenga kae 207 quoi. Donc voilà, vous avez tout compris la déconfinement, différence à déconfinement et à Barna église. Donc voilà, Torozelati le 15 août ndenge Mokonzamboka Lobaki soki ko sale mabongo on sera aussi content quoi. Donc je salue encore ma patronne maman Sarah Kabouji. Mais na regretter na comportement ba pasteur moya facha auto beng sa dernièrement. Pasteur ba bengi sibino pa tata mokonzi ekolo. Oyo sali vidéo le bio vraiment ba tumuso so kutere bango ba peso mbongo te. Yo kutere na tata mokonzi ekolo ba sibino ke na dévoiler ngo. Ba sibino ke bo kende. Donc bino bozaki bo checker tata mokonzi ekolo. Pasteur ozo checker tata mokonzi ekolo. Et puis yo sali lango vidéo. Donc on répondre yo, on va répondre mo sala nza. Ya mo peut-être ba pousser bango ti le 15. Vie. Mundi sane frigola mbongo mtatinde ba bouke église no, pardon. Ti on le babiloba le bana TV. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Là, je salue encore ma patronne, maman Sarah Kabouji. Maman Sarah Kabouji, moi, je suis à l'Ekingolo na Mouindou quoi. Donc voilà, ma patronne, je vous salue. Et puis, je salue encore Ilbal de Moutamba, HM, Yao Yangouana. Et puis, je salue encore René Makondele, balobi honorable de tous les Djogo, René Makondele. Je vous salue. Et puis, derrière les caméras, j'étais avec Exaucé Moussongo, Babenga Kaye ou Diana, le bassin du savoir quoi. Donc voilà, image à Boïsa pour Exaucé et Simamina Exaucé Moussongo. Et puis je salue encore Zuma Tumba Mwamba Papa na Moïse Mobale Ambingo Azanga vraiment bana et puis ça a zouaté quoi. Donc et je salue encore famille Kalonga, famille Mwamba, tout le monde qui me suit. Donc voilà, na dingi bino mingi bo pesa kaka ba chez na bino bo pesa ba remarque na bino et ça la nga bien pour mettre ça vraiment musala quoi. Abonnez-vous toujours massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. On a besoin de vous, de partenaires. La porte est grandement ouverte pour vous. Donc appelez, on est là. Et puis des publicités, des gags, de théâtre, ça se passe ici. On est là pour travailler quoi. Donc voilà, moi et vous, on se retrouve très prochainement. Bye.